mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite esalima bote mingi pe boye ibolamu na bino bande kubalandi ya Vuvamu télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi o biso tobenga kazali bongo liziba ya boyebi esika wapi toli bon kati na koyekola oyo ya biso baindo ya solo kati na émission na bino mokolo mwa lelo tolobaka ntango nyonso ete ezali émission iye eyaka okati na mabota na bino na ntina ya kotangisa bino to mpe kolimbolela bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolela bongo calendrier na biso africain oyo calendrier na biso africain ezalaka bongo na bokeseni na calendrier ya bapaya calendrier greco-romain ya solo mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa ponso mwa zomi na sambo na sanza ya mibale na bopemi ya mitano mobu monkama na tuku misatu na mibale kaka na eleko ya mvula nteti wana ezali bongo na bongo manaka na biso oyo soki tokobalisa na manaka bapaya mokolo mono manaka bapaya tozali bongo samedi le 7 novembre 2020 kasi mokolo yango ya lelo konda bongo manaka bapaya nini yango esingi toyeba tobe mayini na mutuya oyo elikaki bongo to mpe ezalaki bongo na mokolo mwa lelo mokolo mwa lelo ezali bongo journée internationale de l'écrivain africain ezali journée internationale ya bakomi ya bayindo kasi mokolo yango ya lelo konda bongo monene na yango biso tokomituna kaka motuna moko soki epai na biso awa mpe na kati ya Afrique eske tozali mpe na baécrivain ya solo oyo bazali kokoma makambo mpona kobatela kiboyindo to bango bazali na bango kokoma makambo mpona kofavorize mpe kovalorize mateya to mpe bongo bahistoire ya lokuta oyo mondele aya na yango wana bino nde bokopesa biyano mpo bate bino nde bokotangaka mai oyo baécrivain na biso bakomaka kasi epai na biso mpo na biso tolobaka nini esengi na biso totanga mikanda oyo nesongi ya nzila mfumu kusuki ya mozala mpa na ngola mokobi bisala ya 1921 mokitani ya mfumu kimbangu oyo bakomaka ntango nyonso pamba te na kati ya kotanga mikanda oyo nesongi ya nzila nde ezali esika oyo tokokende kobimisa to tokokende koyoka mpe koyeba maye ya motuya nini oyo ezali epai na biso ekosunga bino bakomi na biso ya bayindo to baécrivain na biso boko koyeba kokoma bahistoire oyo kozala mpona kovalorize mpe kofavorize kiboyindo na biso yango tosengi na bino botangaka mikanda wana mpo yango ezali bongo liziba ya boyebi mpona biso bayindo matondo mingi tokosuka kaka te na kopesaka bino manaka ya mokolo mpe bongo ma ya motu to mpe venima du jour kasi tokopesaka mpe lisusu bongo bambotama elamu na baebanso oyo babotami bongo mokolo mwa lelo ntango nyonso tolobaka ete kimi ya mfumu kimbangu ya nzambe ya bakoko ebakiselaka bino mikolo ebele na kati bongo ya bomoi na bino kuna topesi mbotama elamu na banso mpe tobosani te kopesa mbotama elamu epai ya ngai leki tata kakula nkosi bisika bozali mbotama elamu wana azali bongo mwana ya tata mansoni nkosi elongo na ningo ndungu kakula tika ete kimi ya mfumu kimbangu kimi ya nzambe ya bakoko ebakisela bino mikolo ebele bokokisa mai oboyaki na yango kosala awa na kati ya mokili bandeko balandi konola bongo lisenga na bino nde tolengelaki mpe lisusu mpona bino video du jour ya mokolo mwa lelo tolanda yango na bokebi tokutani na nsima na yango pani likambo bato nyonso mituna kaka oyo kaka pankusu tomoni bino te na baconsultation mbala mosusu esengeli base consulte nano bango na bango eza malamu pamba te biso eloko tozosepela eza molimo ya dialogue basolola bo biso ntango nyonso tozoloba esengeli bakongole bavanda esika moko mpe basolola kasi lokola yiki ezalaka na ngambo bapoliticien bino bolingaki mokonzi ya mboka abandela wana kasi fa abandela na bapoliticien na bato oyo bazosambela na mangomba wana abandela nao na bango kosolola na bango mpo bango wana nsima na yango soki abengi bango asololi na bango base mettre d'accord mpona koloba te intérêt ya Congo ezoprime avant nyonso pamba te bomoni soki bakongole bakosala badialogue wana mpona intérêt ya Congo te eza mpasi na mawa matondo mingi bandeko balandi wana bouti kolanda extrait ya émission ya mfumu kusu kia monzala mpanda na ngola wapi utakala babanda kosenga na bino dirigeant politique boyeba na kosangana po ete mboka ekende bongo liboso
kasi suite ya kozanga koyoka mateya na esongi ya nzela totala suite ya lelo tozali wapi tokomi wapi mpe mboka na biso ozali kotambola lolenge nini. Kasi ngai nalobaka ntango nyonso ete soki tokosalela mpe tokoyoka mateya na esongi ya nzela oyo azali mokitani ya mfumu kimbangu mokomi misala ya 1921 nde kozala bongo bomoi mpo na biso. Kasi soki tokobwaka yango mpe tokoboya kolanda yango ekozala kufa. Totala mai oyo balobaka na ntango toyokaka te bisika nini ememaka biso. Nde yango tolobaki lokola tokoti sika awa na mobu na biso ya sika oyo ezali bongo mobu monkama na tuku misatu na mibale, nde bongo tolobaki na manake euti koleka ete calendrier na biso ya mobu ya sika esi ekomi bongo disponible. Bino bayebanso bozali bongo na posa ya kozwa calendrier na biso mpona koyeba manaka na biso lolenge yango ezali bongo kotambola. Tosengi na bino bo contacter biso kaka na ba numéro oyo ezali affiché na sere etando na biso po wana nde ko permettre bino boko kozwa lisusu bongo calendrier na biso africain mpona koyeba manaka na biso bayindo lolenge yango ezali bongo kotambola. Tika ete kimi ya mfumu kimbangu kimi ya nzambe bakoko eko koyingela lisusu kati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima. Konto elamu na baso. Ibeleba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite